Mbote, habari, betwabu, kiambote kieno, bonjour, hello, bon dia, poninite, ni hao na bandeko balandi bino baiboza kuna na ngwanzu bino baibolanda biso tango nyonso na YouTube bozora biso na internet, masolo ya vie, tozokoba kozala na bino elongo, tolobi toyena banda kuna bino pona kopesa moins plus kobakisa litanga ya mai likola ba mai obozana na kata ba cantine na kata ba bidon na kata ba réservoir na bino to kobakisa litanga ya mai bande ko balandi tango bozana biso masolo ya vie to kele na ngona comparaison te biso to lobaki to sobeta ni ba fait réel tozo lokota ba film te ya ba théâtre te mais tozo beta masolo oyo tozo vivre o bande ko bazoya nango muta azo kapasi na makambo vivre alingi a partageango na biso bande ko balandi wana tomoni tolobi ni hao na bande ko nangai usala inga bien na tongo to na yembe appel na bino tomoni Dadi Kalamba Jérémy kuna na ngwanzu na Sedu Mwembo en tout cas bosala inga bien na tongo to na yembe appel na bino mbote na bino lisusu kuna na mabote na bino mbote na bino nyonso papa Blanchard Ingale siko zali Vison Kadi mbote na bino bande ko balandi masolo ya vie toyeli susu na banda kuna bino toyeli susu lelo pona ko betela bino ni solo ya sika balobi mwasi wana asalaki mwasi mabe na lisolo to te ko betela bino utoleka asalaki mwasi mabe anaye ko jouer double G bien que mobali pas asalaki mabe bande ko banezaka lisolo ya confusion papa nanga lobi nanga est-ce que moi mobali nazo kangamela bana na vraiment baza sûr baza bana na ce qui moi ça bana kindumba utakala na ndako libala bande ko balandeza pasi yango tozolo bana bino tango bozolo nda masolo ya vie tango mosusu pande okena ko tengama soko landi biso oyoki biso zonga na droit chemin bayo pe nabo ko bakolanda biso te bo s'abonner massivement na Moindo TV ozali bongo esika nanu rubrique na masolo ya vie zo le calendrier ya YouTube bo s'abonner po bolanda bande ko balanda tozo kabola kaka ya moke onga na zana ngoya ona zo pesa bino onga na zana ngoya ona zo pesa bino po bino pe ko zana ngo bande ko balanda to baki bo benga ka bo komaka poto e bako kabola bongo makanisi lelo to elibi li solo ya mwana mwasi na kombo ya Francine bande ko balandi pa musuba lobina ngai mama masolo ya vie to lingito otomona yo obetaka masolo lokola mama moko boye o abetaka kuna komona isoki nani motela motazana ndenge na ye masolo ya vie tozana rubrique na biso et ozana na ba dédicace et ça na sika ba conseil ndenge mama Samba senga ki biso na Fog Sud et ozape na rubrique moko tokolamba tokobenga bandeko ya Équateur balambela biso moi monganza moi koba ndiko balandi lelo to bito beta ni solo ya moi mwasi na koba Francine azalaki jeune maman abalaka na époque moko boye ya vie na ye aboteki mwana moko mobali ndeko na ngai ko bota ya Francine mwana na ye moko mobali ba vivre na mobali après 4 ans bon bazalaki na province mobala monaki ke Francine a beaucoup na été na ba raison quelconque au mobali ye moko yebaki poni ni Francine susute ye moko jijaki bon alingi Francine azalaki na quinoise atangi awa asilisi awa abandi musala awa mais kara vindenge zalaka alongi Kinshasa ke province akomaki na province na kutana kina mobali yo abotsaki ye mwana nda lobi après 4 ans mobali wana monaki que asepene suna Francine te pour ba raison ye moko ayebi Francine akobaki kara vina ye na kobundana kwa zaki mutatangi classe asisaki na comptabilité ayebaki vraiment matière wana yepa na ye ordinateur et loko pamba soka tie machine liboso na ye bo PC ba compta sala donc boko sepela ayeko ko tia dossier na compagnie moko boya société moi munene oso na tengi kombo binus boko yeba yango Francine bazuye kuna esika zalaki na province wana na eteni ya este abandi musala bamoni non Francine photo quitter na Kinshasa par rapport à expertise ne ba habiter il faut quitter Kinshasa bon
lokola pene mobali ezalaki nango susu te. Francine azwi mwana na ye bazongi na kini bakomi na Kinshasa abandi pe musala na ye. En tout cas na côté musala côté boulot vraiment Francine ok donc azalaki na problème te. Bandeko balandi ndenge ezalaka kaka na vie ya Francine, moi ba chérie, moi ba copain ba bazo ka approcher mais azalika a des filles mais asalaka na ye amona kambongo na ye aluaka ndaku na ye esika moko donc ya kitoko donc bien installé azalaka na ye penza teo ce qui peut influencer pas ya ba mibali mais mibali bayaka ba jeune garçon azalaki ne pena komona bango boto banini tina te mais amona te que amona ni kaka que nazana mbongo na nga nazoka na nga ba 10 francs na nga bon ba viana nyosa azalaki objectif nezaki musala na ye na mwana na ye po asakolaki ayeko bota mwana na kimokolo dans nous mona mwana na ye wana bebo wana ona lingaka mingi na pesi pe mbota passant na yebi ko kolanda biso na émission oyo pour comprendre que to beti li solo beti la kibiso bande ko balandi achaki amizaki penza pona mwana na ye wana na kovanda kolala kolamuka sika travers kana Gombe en face à société na mo société mususu pesa yaki wana entreprise mususu pe munene za yaki wana ngo mususu Francine les akana nzela ba télémissier nous asobima na musa mutu kama télémaki télémissier madame bonjour ndenge zela kaka mutu a s'appelle na Francine a bi premier tenga na sala cause donc ba nza yaki ba voisin na musala bakoma ikomona na mutango mais mutango ko landalage na ye azaki déjà ba na kata ba 60 ans mais abotate Francine tant abeti lisola lobi na mituna ki tango alinga kinga abotate pose là na mwasi te to abotaka te bon lokola azalaki na mwana na ye déjà mutango lokola banomo ya mwa chima na ye bakomo vanda Francine azalaka na ndako na ye mutango pe de temps en autre avanda mais o eza ndeti ya kokamwa tant Francine alobi nakamoki mutango ndeni abota te mais nakamoki lisusu to ngabisinga par rapport esika salaka na grade azana mwana musala avanda na Kingasani dans le pont à grande sœur na atonga ndako Francine abi ekamusanga mukomisi pa menga kuna to komi pepa grande sœur le pont mwa monene na Kingasani batonga bato bazeza na donda kundaku ya yemo ko mutango na ndaku ya grande sœur na famille na ye bande ko balandi Francine alobi tozo vanda en tout cas bolingo penze komela ki kola ki azolinga alinga bana na ngana ya na ndaku po Francine zengna ba appelle ba petite sœur na ndaku en tout cas tozalaka bien en bon terme yaka toli parfois pe mkomsu pa lali mais yebi kam ramonde ngezalaka un mobalali le sport qui mobile yake pana alali obika kina butu et là autant sur le ko sale maman voilà les mois pena butu lo salami te bon Francine comprendre que ta bonne c'est tam susu azo préserver ndé bazo sala ba préparatif na bango pa ko bala bande o balanzi eso ya kaka na 2 ans oyo basali bolingo na bango yambo ba kene ko balana Francine alobi maman ma solo a vie 2 fois bande ko balandi to ko bateke za émission sans tabou mais to zo beta pour ko comprendre alobi 2 fois mais na 2 fois wana ya za mwasi aleka pe mibali abota ayebi pe makambo ndenge ezala teko akoti sika na bolingo yango ki abandi makambo ngo sika mais ayebi abi na 2 ans to sali na ye na pendant période de fiançailles 2 fois mama solavi 2 fois on les équipés quand ngamu na force qui na monde muto si de lingani toyebani to ça la préparatif ya libala ayepa na biso à se présenter à une facture à libala donc to comme pena amoro na ke pena na vie na somi bilo pena na chanda on est que bilo à libala mais to comme na 2 ans tout ça là ka 2 fois abina 2 fois na force vous sentir mobile hein to bengo makasi wana ezate na comprendre qui tam susu na âge na po musala na boyaka ko forcer habitant to comme pas na biso na ndako de na weba ndeni na ko gérer makambo na news bande ko balandi
2 ans après ba décider ba balana tant na lobi li bala na ba procédure nyonso ya libala akena présentation aena na soki na prédote aena coutumier akena civil akena pilon babayi Francine a déménagé sika zalaki bazwi ndako bosusu. Francine na le mwana na ye unique fils na ye bazwi ndako na baleki mibale bakena mobala ndeko balanzi bakendako ndako libalo bikanda ko libanda ngizala nuit de noces isalamate mobala lobi fatigué moi ça bundani mais mobala lobi fatigué et comme bon on a 8 mois yenda ko libala donc babilo kaka ezo collecté Francine a bien ba parents ba lukana ba kisa bokoko amelana mbo Francine bina ebité aza penza na makasi wana te soki bandi luke na mbeto na butu alingité ozongisi ebo alingité bakisi peto zo sala oto luki amela poya azo mama makasi ndenge zalaka mais Francine ko alingi mo bayina tika kité azo sala azo potana nyonso ba benga ba parents ba vendre ici ba ebisi bango isa problème ezani ya yote no te ezanango mais beaucoup na 8e mois to ezali ndenge nini babi parmi biloko ezalanda ko libala wana pesa isa y compris siko bobota mkoloni ni soki biloko wana bino bo sala ngote Francine na comme aza motema mwena azo supporter chaque fois bien ngaba pa poso yebisi ba parole ça pe moi soni tala kana ndaka libala mobala simba ka ote ata moni Francine moi sikitoko moi sa pembe ata moni ne sala webi ndako na bango auti douche akoti na chambre bongo ndenga zalelaka na tenebilo bien la tenir dedans mobala elobele lote ezo lobele lote Francine akopotana akozonga bo ba opesa ba kiss mobala tam so parfois pas dinko ba kiss lote soka provoquer mbaye na butu nous bikande ezala esimbité ndetse lingi na ngote ndetse bandeko 8 mois après mobala comme changement ba bizaleli alingi so mwana Francine na ndako te akoma ko finga ba belle sœur ce qui Francine ke musata mso mobala yimta liboso na ndako akuti bana ako maltraiter ba onso ta bengani baba ke libanda akangi porte ya bimia ke na fongola tata wana na benga e tata akoma ba comportement mobala ba robenga maman tala papa yake meka randa ondengeni c'est ma maison je suis chez moi je suis libre de faire tout ba français belebe mais papa mwana oyo za mwana nanga okutanga ondimanga na mwana mais lelo comme c'est ta maison et tu es chez toi et ils appellent nini baleki okutana baleki na utana bango côté na utana bango na est na yena bon en avant dans na bango ils a problème tata wana akoma ka isele babe akuti bana bazoli afingi azongisi be bafingi c'est moi qui paye la maison moi ça zanga kimbongo te mais donc ça moi si à se soumettre qui makamwani soneka ko potana kaka okobenga ba pare bino moyebi kaka Francine na komona pena que oui trop c'est trop et comme il leka masalani et comme il bolala bo mobala lingi so pesa munde songo que ne bouche keneka bon mulili kene pesa munde no kuna bouche ko pesa munde na chambre mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi mobala lingi mais qu'est-ce qui ne marche pas ko pesa munde et ndé comme mon habitant et comme ko locataire et comme ba foutimate bande ko balandi mabalo to kendaka to hebite tongo to kutana na nzela to linganaka elo ni nezangaka nebite to senga ke panzambe nzambe révélé ngai libalo réellement zanga yona pena soki los de mesos ne bolobaka yona pena motema muto no kovanda na bomo imobima vina nga mobimba Francine libale koti pite pale libala lingi soute Francine akuta petisa minda soka arobima ke les douches donc na chambre molili apelisa munda te akeneka molili tseke atango bien kuna ke pesa munda una kotaka na douche parce na habité nga oyo ko mama butu na linga na lina ko comprendre soutenir linga on soutenir do fona luka bato ba bengi sika ba parents ba yemo bana bi en tout cas j'en ai assez tikamune ko ngali kambo bo vanti bato tikam en tout cas on va soutenir boy ba parents ba oza sous clair terre
Francine ezala vigile bande ko balandi ezala ki na butu moko Francine ndenge ezala kaka fala ke ko se soulager tant pongi komi ko kima ye na butu wana webi ka ndenge ezala ka soki posango ekomo ya makasi pongi sa aneti moki Francine zo ka aneti a bouger na mbetu ameki ko bouger amoni ki neti na mbetu mutaze ya kolala te nazoyoka momo akelele mo ba bruit mo moi ondie mbete zo ninga na Francine abi na se moto abi hey c'est que na la ina ilima o ndoki akomelinga ate femme de nuit mari de nuit côté suna ndako te bande ko balandi Francine abi amo bina ke oui alamu kisiko na kata molili wana afungoli miso amoni mobali na ina position ko vanda mon mouvement zo sale ma Francine abi on est balandi moi si akanisi makambo be ya la fo akoti sela nga mwana pour zaka ana de petites sœurs na ngai akoti abon na chambre na bangonda sala ba biloko nyonso teza ndenge ni Francine abi lelo penza ekoyebana bande ko balandi Francine akina pena tema pesa mwinde hey ma solo ya vie la vérité zo de kana ba couple baso vivre makambo ya grave bande ko balandi Francine akoti mobile nazo ko se masturber Francine a ganga la butuana ngana za dans mobile wana bande ko balandi Francine a beza vina et donc butu nyonso mbola ko simba ete mobile se masturber kaka point d'interrogation à se masturber pona nini pour Francine abi mobali na sur le plan sexuel tango balingana kana 2 ans basala 2 fois azaki makasité azaki moins faible mais andeko lukeleka bakisa bokoko komelisa ko lukandeni mais uta babala je vous assure depuis moi mobala na kota na ndako libala wana atikala ko simba mwana mwasi wana te Francine alobi na bine lelo penzande esuki okoyebisa ngezani mobala boko pesa explication asessuyer mobali alali ndiko balandi Francine na mkina tongo bato amesana ko benga ba garde foi libala na bango baza ba parrain abengi bango abina obomba te na koloba vérité Francine abi boyebi mutu na bino o tala makambo na kanga ke na butuma ambasa parrain balobi nini abi ngamoko preuve za ngamoko na kanga na butu azo se masturber do tia boya kana pelisaka minda soto la na chambre donc sala sala yana na ebiti bandi ko balandi ezaki ndoki to benga ngoni pozana mwasi o balo bisi mbongo na yo olingi kozana mwasi wana te po mwasi wana aza elima to mwasi po tongo balaki na ebite omona ki malamu avant tongo bali akomi mabe omoni osansane su nzoto te poza demo mobali bandi ko loba na kene église na so baki na sa sirène bona mais moi so yo benga sa sirène oso continue ko vani na ndako pona nini pour ça sirène so ga lia ka bato ata osansane nzoto te finalement ko lia yo Francine lobi bandi ko balandi suka moto etelemi ngana lobi na parent na nga oyo penza e ko simba te fo ba parent ba ya avant mobile a passé l'argument na lobby en tout cas il y a une église na bango pasteur na bango albaki mon ça na sirène mais tout ce temps on balaki mon ça sirène bo ça qui est fort nini na yo na mwasi parce que ça qui na ba religion abokeseni mwasi dans une église trop bonne église catholique mobile za binzambi l'église des réveils pasteur moi mobile côté ba pasteur ba lobby moi ça sirène akebela moi ça na a robenda yeso ki banini na ebite la chance so ki bani na ebite mobala préféraka à se masturber kabimena mosina et comme boye bon mais si c'est comme ça il va les kufa matate bandia makele bandi 3 jours après Francine akendaki musala bana mabenge na ndako vers 16h maman papa yaki awakangi ndako papa yaki kangi ndako ndesa ndeni papa kangi ndako abile to lala mais to lala atinde tina raison ni abengi ba parrain ba meko joindre zo yamba te meko faut ça uti musala ye
bavandi na bana ti 22h papa na ye baparent mpe baye kokoma bavandisi makambo abi bon na moni esimba su te déjà demain nazokende nanga yo mobali bakendaka bongo bon eza choix na otoloba nini Francis nalobi tolamuki na tongo c'était un dimanche mobali akoti na ndaku na cuisine abimisi basani nyonso ya mbele bandeko balandi botika na seka mabala mpoko oyo abimisi basani nyonso ya mbele au sani au verre au tasse au cuillère au fourchette au couteau abimisi nyonso atie na salon abandi ko division par deux esalamaka bandeko balandi mibali boape somo akaboli basani baverre balutu bameli bafourchette akaboli divisé par deux moi ça bi tient o ezani abi etoka blablo ko liba de silence okena mo moi so mon de digete mbala so na so zobilo mbala so le bicado oyo ata une congélateur les sociétés sont de pesa qui a du congélateur saloba kiti moi ça bi ça compagnie na biso de pesa qui aïs moi c'est ce qui na bala ki ote so na ça qui nous mange de compagnie ndenge pesa ka no okena na ebite na mwasi na mobali bandeko balandi na akendaka na bilo Francis na abi teme comment qui grave Francis na bengi ba famille abengi famille na bengi ba parents pe kandi bazaki permanent na libala côté qui plutôt pale baye pas que tu peux le monsieur aso kanga bilo sans gêne akazui esprit de mort na yo so benga ka 207 aye babite mo libalo ndezo kende Francine tikela ya sala posa ne po oyo eza suspect tika sala posa na tata wana a chargé 207 wana na bilo ba potana ikaka salon ba kiti Francine boya ke kende télévision et plasma na Francine boya ke kende na tapina ndaka bi tu peux prendre tout sauf on a pour na société na son de pesa ko kende te mobali pa tema ka tenaki so na bala ki o te mo sa ta eza pe catégorie bi ko kende te memanyos moi mobali na kenda memanyos amemi nambetu bandeko balandi to ebité yenda ki go ruiner Francine to Francine réellement sa sirène et simbagité to ça déjà plus de 60 ans non la botité n'habita envisageant kobota te to za ki ndenge ni Francine alobi papa wana akangisi biloko asaki 3 tours à 207 bandeko balandi Francine atikali ndaku nanda mabiloko etikalaki papa kendaki na mususu libali kufaka te libali Francine alobi nayebisi mukili nayebisi nzambe oyo komelinga eza nini bolukela ngai réponse une semaine après téléphone est sonné libali simbite celle nga pe le côté au produit nga le côté après une année ya kovanda na yo na ndaku moko je me suis dit na fana bala mo sina mususu foso sambo libala bon libala Francine bien makambo ezokota kindoki mobala bimi na ndoto bana ki na misa l'état tout ça qui mariage civil Francine habitait photo que na commune na que ko averti bon ce qui m'arrive Francine par aussi manzela akina commune ameko expliquer bango na balana ki na mesentel ba dossier na bamisa bani na bam acte de mariage na bango mais ça fait déjà sur quelques semaines ils aussi simba souté akenda ki na mobala bimi na ndako tebi ke basi bakanga mobala benga na mwasi mobala bi bon comme tu travailles atika mobala so na esika ndako ne pa ya na kingasani asundele le ndako akufuta ndako na ye moko mobala bimi sibloka ke l'état bizarre bon ouais bon ça va te convoquer ça va ça les convocations zaka ba bengisi mobali ana paye lobi no ba ke ba omi bale mobali paye ba sambi mbola bina minute on a na problème te na pour so mbala bon ali ba pa ba tuni na l'état papa yo bala ki mwasi bon ali ba kangi mwasi na kindumba ote kangi mwasi na mabeo na mabebo yote mwasi mtabimisi biloko note mwasi mtakangi biloko ote mais yo ndo kangi biloko ouais OK na po ani ote aza sirène aza ndo ki baby singa isuna fa ina côté ba famille ba pesi conseil ba lobi Francine se débarrasser na moi mobali bandeko balandi na mituni na lobi na ebité
to me ka pe ko solo la lokeza ma solo a vie bino ba ibolanda biso bisika bozali on a mon papa ndeko nanga France d'Afrique nyongo na baki pesa nga vrai kombo no linko pesa nga te na moni pene mwananga balobaki na biso émission tikoleka mama sola vie et puis na réalisation bameka ko diminuer musique na bandi amélioration zali to yebisa ki réalisateur ba diminuer ki moi séquence ya lindanda na biso ya bakola bete la biso et ça la biso bien na masolo a vie to yebite to ba mwana mwasi na zana envoûtement mwana mwasi na zana malchance mobali na za démon pour ti akoma na niveau à se masturbaka nanda kwa libala moi c'est pas supportaki hein sozaki basi mususu asali na mobali 2 ans non ya kozana na ki chéri basali 2 fois mais ko sala une année na libala bomona naka tout le jour 8 mois si okanga mobali na makambo wana ka se masturbaka ba complication ko salema na petit boy ko comme na niveau de divorce na tuni bande ko balandi na suis place à Francine tam sou pese za nga mama sola vitam sou mbeli kudu in oui moi belé na ngena kinde ngena benga bat boya na zala kana ndoki mais Francine akanga ki motema avant dina libala wana aluki solution abimba ina tam sou moi impuissance sexuelle eza na médecin moi qui si boye de bandita bokoko boye et fortifié par rapport à payer âge na mais to yebité mobali wana démon mobali wana exploiter kaka basi pour mon équipe français pour Francine asimba ka mbongo asaka la compagnie donc la compagnie za de ceux qui na banini parmi les meilleurs na ta compagnie na bango so continue société sika sala ka okomona ba afficher photo moi munene ba koma e meilleur agent amona rambo na bito bala na yaki na intérêt donc alandeli mobali wana azaki na mwasi moko libanda awa neko sala makambu ne point d'interrogation ndeko balanzi na lelo bazana kati ya processus de divorce mobala lobi fa bazon c'est mbongo akoma ko chama kelele obenga tango midi poko mbongo ne ya libala Francine na lobi mama sola vie est-ce que ngai ko arriver ce son jour mabala et ko arriver ce son ngapena na zo mobali na ebité mobala ko tanda kuna nga tonga na se déplacer abina comme déjà na ba 47 ans quand la mingi pété biso lokola tolier cuisse mingi tolier bloc formol mingi ba boîte à tomate ba boîte de conserve tomeli bimela quand la mingi te ménopause so est-ce que nous avons un intérêt kozo mobali mende ko balandi na ebité bino ba ibolanda biso na isolé à Francine na lobby mobala zo tenir apesa ki $1650 en bon libala et bien vous avez une bonne belle c'est trop mobala zo tenir bazong sambon alibala biso to yebi bamon alibala ndenge za na Afrique ceux qui bozui tata zu par na e akabona bandeko na e mama pa zu par na akabona bandeko na e ndambo ceux qui ba rolambela ceux qui bloka fête mbon alibala mwete te mo eza susute ayebite basalani Francine na lobi boyebisaye bo benga boyebisa Francine asalani pour lelo bien que dossier dans l'état pour ba 4 bon ba divorce pour ba lobi ataba divorcer Francine faut payer ça mbongo ne alibala lobi nazo beta masolo o na pasi na motema na mona kita msumo balo no kosala ne vie mobalo no kovanda na ye mobalo no kozala na ye ezaki papa poza ki mukolo na mona kisana lingi bana ba 50 ans par rapport à âge na ngobe na lingi kana ba quarantaine tant msuso incompatible pour aza ambinga ya mwasi mais incompatibilité na habiter na mona ki vieux na nga papa na nga lekinga na moi âge na habiter to vendre na botela ta mona mota mona mibale mais papa na lobi kinya babina moza sirène oza kandoki oza mfutu ma pasteur na sabi mseki prophétie mais habiter bino basai na nzambe rotu na bino chaque fois bino basai na nzambe bosala kango pona intérêt ya ko détruire ba famille ba to vraiment nzambe penza tato akeli likolo na se ndenge tapesa bino ba vision wana mais so moni kaza sirène a ko détruire papa mais faut solution ezalati so mutazoki pota suite na ngeza la rani faut chakisi so mutazobe la malaria suite na ngeza il faut mais la kisa malaria pour malaria surtout yo moni ke mutanaza sirène a détruire fia tatana
au salini ni pour l'onglet qui sirène wana na nzoto yo détruire kaka me construire te ndeko ba pasteur ce qui les lo ma bala ezo kufa bana bazoko ma ba shege na ba bala eza pona bino bolobi na biso ba muso ba tei biso mais le bazai ba kumba ngo mpe ba kufa ma bala deuxième bio ma bala te bana bazai ici na deuxième na libala ya kibomba na baza bana te na ebité mo bala ke bota libanda bobi di bana eza libata abo mabana na fina bango abo mabango on eza mateo bino bote abatu na église na bino yango pe na bana bino bandeko basi bandeko mibali soko yo ki ngosei na nzambe na bino yo mozana discernement akolobelo ka ayote pour ce point nzamba tali saka ye yote nzamba ngo ebika aye ayebi yote ye kanda lotaka ye kanda mtamona la prospérité na bongo yo muko baba ko semble za lisola mutu na nzambe na tata mokeli na ye na ebite bino kenaka na banzela pasteur yango na bazo détruire pasteur wana bomi libalanga ni Francine pour soi-disant Francine a sa sirène a un esprit de mort a bomo balema ça né 2 ans esprit de mort est régné quitté oui mon a libal esprit de mort comme kota mais na ebite soki mutu a un esprit de mort a sa sirène na temps ba salini wana ba faine ba kota nenda ko mo balanga ne cham boma qui était pour ani Bandeko Balandi, Francine Alobi, tellement menace l'équipe, l'État bon, toi aussi ça dit Kambo, a bengié, pour comment déjà, mikande comme na souka, pour bakata divorce na bango. C'est bon, ça va Francine pour mes athées. Papa nous a bon comme balana qui officiellement la mise à l'État. Ce que l'on dit à cause du divorce na bisa plus yum tozo parce que l'État mon en est qui ndokyo nini ba okata mbongo na katikati Francine bolu kambongo bozo sabandi ko balandi ils sont en beton ça fraîchement il y a lobby Francine a lobby maman ma solo a vie na uti park ndenge lelo na zo ebisa oboy na kena tangi soki 800 combien de dollars. Natani 800 combien de dollars na teli pour la misa. To signer mon candidat divorce papa na zumbo na tina poche. A télé miaki. L'état le la trancha qui va diviser bon en libala par deux. Donc les amis qui ne trouvent pas 1650 dollars. Francine Basui, le quoi zaki ne sala, a boy ko sa charge na famille na a diviser bon wana par deux. A bimisi so 800 combien wana. A pesi tatana, signer mon candidat divorce. Tatana Zumbongo et Atina Poche. Na lelo, Francine a divorcé officiellement na papa. Ce qu'on a zo imaginer baza ba voisin na musala. Ba romano mo na tous les jours na habité. Sorti à porte à musala ba Francine, eza etala na sorti à porte à musala ya tatana. Ba romano na to ba romano te. Na ko liki ba romano. Ndiko balandi Francine za na passa lobi. Pasi na ngeza kaka. Est-ce que on a balaki? Ils ont démonté atiki ngani na nzoto. Pour yendenga kendeli. Asu ba raison na ye. Mais ce qu'on denga na tika na ebité. Na kene ko mitalisa atiki ngelo kama be na nzoto. Mbola kome ko finga ba. Akome ko finga belle sœur na ye, respect la belle sœur za kisoute. Abi na ebité pokaka. Musali na nzambe na ebite so ibino boza basena nzambe biso bana misala nzambe biso baboya nzambe bino nde basena nzambe bosela nzambe musala nde bozo le détruire ba famille abata ba bengi na sirène na pena mituni Francine ibala na liboso tout faki kaka na point d'interrogation balika bala mkitongo moko butu moko lobi dali na nsuli balate atike na petit garçon le monde na poussani akoli ajena ba primaire abali libala na mibale ba lobby o yote tout monde ko sirène Francine na ebité tango tuni toto mi omitali sa to ebité esigani to kotindo ko no mitali sa mais tango no sokota na chambre tout na nzambe na yo soki eza réellement nini ozo komelo na vie soki eza no peka mibali ne bazo ya pa no pona ba intérêt pour simba mbongo na yo pour mona mbongo na yo ce qui peut être sur anomalie moko na ebité par rapport au bébé kolo ne ba bako bango kuna moi si ba chake boye na nzoto e bango kuna moi si ba comprendre que kolo ngoti
o asubaka na butu o bazalaka bandumba o boye na boye toyebi te soki eza yango bino bandeko ekolo wana bosunga ndeko na bino soki azali eloko mona nzoto mpe nga na kolikia nayebi te na ndimi nanga teke Francine azali eloko na nzoto mobali wana soki akomi na niveau akomaka kose masturbe seke mobali apeta mosa koza moto eba misala to imagine misala nini asalaka bandeko balandi Francine alobi na biso mama sola vie nayebi te bato oyo babalaka ponga ta mosusu na vivre nanga mabala te bato basalema mabala ndeti baparent ya ngai ya mama sola vie bientôt bakofete 50e anniversaire ya libala na bango tokotela bino rubrique yango mpe tokotela nono masola vie basalaki ndenge nini nayebi te ngai nde nakomi nanga boye nde naoke komino nde na bino uta kofete anniversaire natikaka komwana nanga te mpo nanga na manga baswani nayebi nanga te na belle famille nanga mpe namona te soki nayebi te biso baye tozobala lelo biso bilenge ntongo midi mpoka koswana ntongo midi mpoka koswana mama Francine alobi ayebi te baparent basala nini mpo bakoma lelo baboti biso lelo basala nini mpo mabala na bango ezala stable mpo nini ya biso ezalaka stable te bajeune couple bino baye bozobala en tout cas kozalaka ate na esengo na bali epilon li quartier moni nalati libende na loboko omoni ndeti yango wana nde suka eza mabala mosusu mpe yayaka tovanda oyo tokonseye te bavandaka plumier mpa bato babimisi mpena mbongo mpena pampampa mpona bango baza plumier ke bato wana bino bato bazobala bino mobala abimisi lo mbongo akomi na ndako akomi arrogante akomi na impolitesse oyebi te ke babalaki kasi ezala mpe kosomba mobimba te mobali aya apesi mbongo epa na bino na famille na bino kasi asombi yo te toyebaka te o me lelo fo boyeba ntango ya libala ntango ya kala babalaka na mbongo te ezalaki symbolique me libala mondele eli biso libala nayebi te forme mondele eli biso libala ya mbongo mpa naye mpe na ndimi teke libala esalemaka bongo me eli biso na afrique libala ya mbongo basombaka biso te okomi propriété moto wana te obala bala apesi mbongo abi na baparent na ye nasombi mwana na bino ake kuna soki akoboma yo soki akotuta yo soki akosala no nini azwi yo ake na yo okomi ya ye bandeko balandi mosolo ya biso ya vie ya lelo tobeteli bino lisolo ya Francine abalaki elima abalaki mobali abalaki impuissant abalaki nani Francine abi ayebi te qualifier mobali wana ndenge nini apesa ye kombo nini apesa ye dénomination nini parce que bazalaki bien à 2 ans au basalaki Francine moyen temps bala zo préserver ba comme ndanga libande ezalaka yoka bino nde bolobaka que le temps ma fiançailles le temps ma chérie bo s'abstenaka noka ngoka pas live go deliver à cash au bientôt le 23 octobre to célébrer mariage na pasteur Willy obio te biso batera biso basimba na te na nzoto basalaka boyete boyena boyete mate pegisami mwasi avake le libala ezala nango bon est-ce que bosela on a beaucoup ça biso na mateya papa pasteur azo toka na plateau presque ateya ba jeune couple ke OK bla abstinence soko ligi mwasi no bo 500 nzoto te boze ya libala tebiki beaucoup ça biso to bino boza spécialiste nango Onde obalandi tokomi na suka masola ya vie na somo kona leno to lobaka na bino go benga biso na plus 243 97 90 13 275 plus 243 90 97 90 13 275 bo benga biso bo komela biso na WhatsApp na biso bo yebisa biso bolingi to loba nini bolingi to memela bino ndenge nini wana to moni moninga na Didi Monadio o bozo ko accompagner biso tango nyonso na ba conseil na bino na masolo ya vie tata sama sama aux États-Unis atikite babi yeta onyo sokuto komona ye na YouTube akokoma tata tambo balai bonne guérison na yo na ba nyonso abotani na mois de septembre lokola ngai tomoni nongi na biso ngeli tomoni ya lidi kanku kuna pas aux na DHL joyeux anniversaire tosoko baka po botama le 7 septembre lokola ngai mbote na bino ya nanga ngai yo nazo zela kane tobeteki na solo
Nengo lendo bambote na bino nyonso esika bozwami mon associé komela nga makambo na yebi côté le bikulu na lina ba problème te mbote na yo na tata maile na bana biso mibale kuna pona nini te na zuzu zèbre bébé na biso sika soyez le bienvenu to una nimbala sima na numéro mususu ciao.